Shalom, shalom bana nzambe, shalom, shalom libota nkolo Yesu Masiya. Eza wa bino mama ani Daniel. Na lisusu na mokolo na lelo, mokolo kitoko oyo nkolo asali biso ngolu mpona tia na kopartage oyo ezali maloba nkolo na biso Yesu Masiya. Liboso ya nyonso na kosenga na ndeko na ngai epai yo na nga tokutami, soki moyen ezali tokoyeba na kozwa ba Bible na biso. Na lisunga molimo mosantu tokoyeba na kotanga na livre ya Marc 14 37 à 38. Na bandeli Marc 14 37 à 38, je lis la parole de l'Éternel. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parole de l'Éternel. Amen. Nebi na kobondela pona kotika moma oyo etambisama na molimo mosantu na bondeli. Saint-Esprit de Dieu ami fidèle, na yebi na kotombola lisusu kombo na Yesu na mokolo na lelo. Po ete kombo na Yesu esalaka biso bolamu, le nom le plus élevé. Tika ete lumière ya kolo Yesu, po ete abengami la lumière du monde. Lumière na ye ezo esika na bavi na biso. Na journée ya lelo. Molimo mosantu, na kabeli yo lisusu journée oyo. Na sepelaka tango yo zwaka soin ya journée na biso, yo za guide na biso. Yo za liboso, biso toza na sima. Otambisaka biso kaka na banzela ya malamu. Ba plan ba projet nyonso o Mungu na bongise komela biso na yebi ete molimo mosantu. Osali yango retour à l'expéditeur. Tozo tambola na yo avec assurance. Na yango tolobi ete Saint-Esprit de Dieu, na journée kitoko makila yai Yesu ezala tapis rouge na biso et purifier pe sanctifier biso. Na mabota na biso de loin ou de près. Bango pe ba trouver grâce oyo ya puissance ya makia na Yesu. Pour ma commune lobi, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Na yango tika tozala ba longi na nyonso tokosala na journée ya lelo. Oyo tozangaki kozwa na journée ya hier, soko pesi biso na mokolo na lelo, ngai na bandeko na nga tokozanga te koyemba loyembo ya sika epai ya Éternel oyo azangi bandeli oyo azangi suka. Utiliser nga bobe lokola un simple instrument. Yo nde loba, tango yo lobaka, maloba na yo ezosala biso bolamu, ezokende ko ressusciter ba makambo ekufa na bavi na biso. Na yango sala ete mato ya molimo efungama po moto nyonso koyoka maloba oyo azwa un plus. Na kombo na Yesu oyo abengami la résurrection du 3e jour nde na lobi. Amen. Bien-aimé, Nzambe aza bien. Nzambe amonisi biso journal lelo aza penza malamu. Na yango ndeko na nga tozokoba na sous-thème na biso tobandaki banda lundi oyo ezolobela biso sur la résurrection. Balobelaki biso kuna résurrection est le fait de revenir à la vie après la mort. Ezana ba makambo ebele kufaki na bavi na biso ezozwa lisekwa. Ndenge balobelaki biso résurrection bapesi pe na makomi na Nzambe na Bible tomoni na Lazare. Lazare akufaki, Yesu Masiya aye kosekwisa ye. Po na nini po tanga tiaki parole alobi ete Lazare sort. Parole ekei na kunda eke kosekwisa Lazare. Ndenge pe tomonaki yango bautaka pe kolobela biso na Ezekiel. Tango Nzambe alobi na ye parle, loba na mikuwa ekaukaki. Tango alobaki na mikuwa, mikuwa ezwaki vie. Mikuwa, misuni, misisa poso. Mikuwa na mikuwa ezongaki na esika na yango. Na yango bien-aimé Nzambe wana azosala lisusu na mokolo ya lelo. Bien-aimé ezala moto na kondima. Muta ndima na esika na yo te. Yo moko ndima, linga o vivre expérience moko personnelle. Ane o yo po tatola. Ete ba makambo ekufaki na vie na nga. Tango Nzambe alobeli nga na sous-thème oyo sur la résurrection. Na saleli foi na nga na 3e dimension. Na moni te menga na ndimi. Na moni makambo ya kokamwa. Ndenge balobelaki biso, naza na kondima ete bandeko mingi misala na biso ebaki na kokufa premier jour. Balobeli biso. Misalo ezali ete kangamaki na monde ya ténèbre.
otanga diplôme bakanga balingi tozwa mosala ozosala commerce omonaka mbongo te parce que opesa moto moko mbongo azwa mbongo akunda yango ntango mosusu alinga yango na libanga abwaka yango na ebale kenda kovanda na se na ebale koto ya tozosala ndenge nini bacontener ya ndenge nini société efungoli ya ndenge nini makambo kaka kote misolo esimbaka te me naza na kondima na maloba na Nzambe ekendaki ti bisika bakunda bambongo na biso eke kobimisa yango nayebi ete ya yo ebimi mpe yanga ebimi ndima loba amen tomonaki mpe lisusu deuxième jour baloba biso na ntina basante eza na ndeko mosusu abelaka kaka basante na biso tokomaka kobela komelaka bakisi moko ya vie ngeneme mpo na nini balingi te ke sante na ngano ezala bien mpo bayebi ete soki sante na ngano oyo eza bien tokosalela Nzambe mpe malamu nde makomi lobi ete je veux que votre corps prospère comme état de ton âme babi mwasi oyo mobali oyo mwana oyo soki azobondela bamakambo na biso ekosimba te fo tobebisa sante na ye na yango bien aimé tomoni lolenge nini maloba na Nzambe elobaki kuna balobi ete Nzambe ayebaki na kotinda oyo ezalaki parole na ye ekendaki kokota ntina libulu eke kobimisa moto ya malade mpe epesi ye guérison bien aimé ndima ete nga na si na biki ndima bien aimé na nga toye komona mpe balobeli biso so na troisième jour na oyo etali libala eza na ndeko age ese avancé akomi mpe na posa ya kobala me azokoka kobala te mpo na nini libala na ye bakanga yango quelque part nde balobelaki biso omona mwasi to mobala aza na mbongo makambo nyonso me abalaka te kote kobala bayebi na koendurcir ezalaki motema na ye mpo na nini mpo ete quelque part oza na mari spirituel toza na femme spirituelle alingi te yo obala balobelaki biso na femme samaritaine bien aimé ntango akutanaki na mari capable alobeli ye vérité toza na 5 mibali 5 copains te 5 fiancés te mais 5 mari oyo toza ne sikoyo 6e wana aza mpe mobali na yo te ozokomprendre ndeko na nga azobala na ye me mabala yango ezokende mosika te yango tolobaki eza na bato mosusu mitali nabali combien de fois papa mama nga babali nga combien de fois eza na bato moko boye balingi te yo bala bazwi libala bakanga na songa liputa bazwi libala batiango na nzungu ya famille batie mofinuku bazwi libanga batie likolo bazwi libala na ngai na yo bazwi yango balingilingi yango babwaki yango na molangi na ebale etambolaka kaka ekende oseya mabe ekenda na mer mabe etambolaka kaka okoma motema likolo kote libala bazwi libala balingilingi na libanga babwaki yango na ebale evanda nango kuna na se na ebale problème eza te me biso tozokanga maka na maloba na Nzambe il envoya sa parole ekoti na force eke kobimisa oyo ezali libala ya ngai na yo yango ndima ete ane oyo nga nazobala Nzambe abongwani te ndenge kaka lobaka na Ezekiel alobi ete parle nga nayebi ete yo mpo olobaki na oyo etali libala okoma na badele ozwi kaka fiancé 6 mois bokabwani na ane moko ochangeaka 2 fois bafiancé ntango bien aimé tala malamu omona ozwaka kaka mobali moye likambo ozwi mwasi ye bowumelaka te bokabwani mpo na nini badeklara ke yo obala te lukuta bien aimé na nga tomonaki nde balobele biso il n'est pas bon que l'homme soit seul tika maloba wana elata nzoto na bomoi ya ngai na yo bien aimé na nga na bisika sikoyo totangaki kuna balobi mpe na likambo ya kobota Nzambe azoloba multipliez vous remplissez la terre bien aimé eza na bandeko ebele tobali mabota eza te mpo eza na bato moko bakanga bamabota mari spirituel femme spirituel alingi te yo bota mozolala ozolota ozobota me na moi boye mwana aza te bien aimé nanga problème eza te bipai nyonso batia mabota na biso ezala na basimetiere ezala soki batia na ebale ezala soki batia yango wapi na bazamba lokuta loboko na Nzambe nde balobelaki biso loboko nde eza mokuse te ezokende bisika nyonso oyo bakanga mabota na biso ezosala nde ezobimisa yango ndima ete ane oyo bien aimé nanga yo kobota ane oyo bien aimé nanga okozwa zemi ndima yango muta ndima na esika na yo te yo loba kaka amen amen elakisi ezala kaka bongo bien aimé na bisika sikoyo tokoti na kotanga tomoni sikoyo lolenge nini bazoloba na biso Yesu akendaki kobondela na Getsemane azalaki ye moko te
ayebaki na kozwa badisciple. Azalaki na Jean, azalaki na Simon, azalaki na Jacques. Bakendaki kosambela, koaccompagner Jésus. Bible ezoloba na biso ntango bakomaki na esika wana, badisciple bazalaki kobondela kote mosusu, Yesu mpe akendaki na ye kobondela mpe kote mosusu. Bango soto bazalaki kaka na kati ya Getsemane. Moko Yesu ayesi kotala badisciple. Ntango ye aye kokuta bango baza ya kolala. Me bino bato boyaki kosunga nga na mabondeli bozolala ndenge nini? Il vint vers les disciples qui les trouva endormis. Bien-aimé, bato bakendaki mpo babondela balali. Ndeko na ngai ya mobali ya mwasi ekomelaka mpe biso. Okomona ndeko toza na kati na eglise, pongi ememi yo, mpo diable alingi te osambela, alingi te oyoka maloba oyo Nzambe abongisaki mokolo wana mpo na ntina na yo. Ndenge esalamaki awa, badisciple balali. Soki okotanga okomona ete Yesu azongaki 3 fois, aye 2e fois kuti bonka bazolala. Ameki kolamusa bango mpe bazali kaka kolala. 3e fois, pareil. Oh bien-aimé nanga, ozokende na ndako na Nzambe, ozokende kolala. Ntango mosusu na kati ya ndako ko ozwi likanisi na bondela, okomona ofukami, miniti kaka bepongi eyibi yo, osambeli te. Ntango mosusu obi bon, namata na mbeto, so na bondeli na sisi na mama na bongisi nazwi position malamu, nalali. Okomprendre kaka na position ovandaki wana olali. Bien-aimé, mokanaki likanisi ezalaki nini? Intention ezalaki ete fonasa nini ngai nayebana kobondela. Tokomona ngo mpo mwa tokendaka na baretraite. Omona ekomi ntango kolamuka tobondela bandeko mosusu balala na bango. Me moto alongwe na ndako na ye kota retraite mpo abondela. Me akoki kobondela te, pongi ememi ye. Bien-aimé bazoloba na biso ntina resurrection. Eloko nyonso esalaka ete soki tozwi likanisi tobondela, tolalaka, eloko wana ifo elamuka. Loba amen. Na lolenge mosusu, vie de prière na biso eza ya kolala, il faut ressusciter c'est quoi? Loba amen. Ngai pe na lobi na nga amen. Likanisi eza pena bien na bondela. Mokomona moto alali na ye. Tota moto obi natala télévision, soki na sisi otala télévision na nga, na prier après na lali. Bene mokomona osisi kotala télé, omatika na mbeto olali, obosani na. To ngai pe na bosani. Tanso omona moto abandi kotala TikTok ti asisi pe alali asambeli te. Tokoti na YouTube, totali YouTube otali ti banere lembi miso komi kilo, olali obondeli te. Bien-aimé nanga, yango tolingi tobondela na mokolo na lelo. Eloko oyo esalaka ete tozwi likanisi ya kobondela, me tozobondela te. Eza nini? Réponse epesami liboso alobi ete esprit na biso eza bien disposé, mais la chair eza faible. Nazwi na nga likanisi na koprier. Soki nasisi kolamba, nazwi ta na nga moko boye na prier. Mais bien aimé omona chair, ye na ba faiblesse nango epesi bolembu na bondela ta air moko. Air moko na lala na bondela ta air moko. Bien aimé nanga, soko otali malamu, ozalaki mobali ya mabondeli. Ozalaka mwasi ya mabondeli. Ngai pe nazalaka mwasi ya mabondeli. Eloko nini esaliki lelo vie de prière ekita? Nalingi question wana biso to mituna. Yo tunama ngape na tunama. Bible ezoloba na biso ete Yesu ayaki 3 fois vers ba disciple. Lolenge moko pe na bomoi na biso Yesu ayaka ndimela nga. Ayaka omono lali osutuki lokwa muta lamusi yo. Pona lobino bondela. Bien-aimé, ekomelaka yo te, ekomelaka biso. Na sutuki be mamono ki aneti posa mona bando bondela, ba mona bando bondela. Oyebi te pourquoi na moment wana eko lamusa yo bondela. C'est que quelque part diable a réclamé, a réclamé ki Simon Pierre. Yesu soba diable a réclamé yo. Anika yo lokola froma, anika yo, mais ngai Yesu na permettre en gote. Oso comprendre ndeko nanga. Toso likamo belingo komela ngana yo Yesu ayeko lamusa biso na pongi. Telema bien aimé soko mona likamo na mbalebele kolala kate lamuka bondela.
ndeko na nga bondela eza hasard te olalaki mama omonta moto lokwa moto nigi na likolo toyoki eluku moko bosusu te na pongi bien-aimé lamuka ténèbre balalaka te azobongisa likambo mabe komela nga na yo mais lokola yo na nga toza baévangéliste nkolo akoki kotika mabe komela biso te aye kolamusa nga na yo lamukaka bien-aimé soki omonaka makambo ya bongo lamukaka kolalaka te bien-aimé esali yesu pasi azoloba na badisiple okoki kobondela même pas une heure ndeko na nga même pas une heure Jacques Simon bokobondela même pas une heure Jean ndeko question wana betunamela yo mpe etunamela nga yo obondelaka na présence ya nzambe osaka combien d'heures ou bien combien de minutes eza na bandeko mosusu une heure bakomaka te eza na bandeko mosusu 30 minutes tokomaka te eza na bandeko mosusu omona 5 minutes apamba tokomaka te obandi kaka boye obandi kolala obandi koronfle mais kala tozalaka mibali mpe basi ya mabondeli tobondela 20 minutes tozobondela 30 minutes tozobondela 1 heure bamosusu même plus mais lelo tokokaka te bien-aimé maloba oyo eye mpo elamusa nga mpo elamusa mpe yo elamusa moko na biso azoyoka maloba oyo tala rétroviseur à vie na ba 1900 lolenge ozali kosala nzambe vie de prière wana amour wana soif wana ekenda wapi mosusu esila mpo santé ekoma bien esila mpo ozwa libala esila mpo ozwa mosala esila mpo ozwa mabota te bien-aimé priez sans cesse makomi na nzambe yesu azoloba veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ndeko na nga ozalaka mwasi ya mabondeli ozalaki mobali ya mabondeli nazalaka mwasi ya mabondeli mais lelo tozoloba na temps présent moto na moto atia nanu vie de prière na ye na balance vie de prière emati to vie de prière ekita na yango bien aimé maloba oyo résurrection efe esalama na bavie de prière na biso baoyo bavie de prière ekufaki efe ezwa vie cela veut dire quoi parole ya nzambe oyo alobaki na Ézéchiel aparle aprophétise bien aimé lelo ngano mpe tokoparle tokoprophétise na bavie de prière na biso ekufaki il faut ezwa vie ndeko ozocomprendre eza teke mpo nazalaki na Europe nakomi kovanda na États-Unis nde vie de prière ekita te mpo nazalaki na Afrique banda na ya na Europe nasambelaka lisusu te bien aimé partout esika évangéliste nkolo ozali vie de prière na biso il faut emataka chaque jour tozalaka toujours baaigle est-ce que ndeko moko azocomprendre eloko moko te kabola biso na bolingo na nkolo même ata chair eza fatigué bien aimé totia baordre na bavie na biso mpo esprit eza bien disposé il faut tokomandaka oyo ezali chair na biso ndeko na nga epai tokutami mutu na mutu aluka atia ordre na vie ta ya kobondela ta ya kobondela ta ya kosalela mosala ta ya kosala mosala ta ya kovoyage ya kovoyage bien aimé vie de prière comme lokola mai na bavie na biso tomelaka yango chaque fois toza na soif kola alobaka d'une façon d'une autre okoki kovanda boyoki mamoko pose ye yo bondela banda koadore banda koloue bien aimé totosa esprit soki elobi totosa même ata chair eza fatigué oyebi te ntango wana oyoki katikati na yo bondela ntango likambo moko boye ndenge koya me ntango moto yango akoya ya molili aye kokuta ngano na mabondeli makambo ayelaki ekosimba te mpo tozoveye tozoprie estce ndeko moko azocomprendre ekomelaka yo na nga boyoki kaka posa mona banda koadore mbamo bandi kaka koyemba ozoyemba oyebi teke na moma wana likambo nini spirituel elingai kokoma oyo elingai kobotama ekoma physique mais na kati na louange na kati na adoration ozosala nzambe aépargne oyoki mbamo posa na tanga bible oyoki mbamo posa na bando bondela bene me tosalaka yango vie de prière na biso elalaki fe sa nini elamuka première amour na biso fe sali fe zonga na yango epai ngano tokutami ndeko na nga
Le sali est individuel. Maloba o elandi nga na yo na ba portable pon kola za na mabongisi ya malamu pona tia na biso. Nango toandi kobela molimo mosantu. Aya kolamusa ba vie de prière na biso. Oyo ekufaki ezwa vie. Mobali na nga azalaki mobali ya mabondeli. Akoma boye ndenge nini mama telema bondela pona papa. Mwasi na nga azalaki mwasi ya mabondeli. Akoma boye pona nini papa bondela pona mama. Bano bazalaki bana mabondeli. Bakoma boye ndenge nini to bondela pona bana na biso. Na bandako tozali kobondela en famille. To bondelaka lisusu te pona nini. Papa oza chef na kati na ndako zongisa vie de prière wana. Nango epai tokutami tobandi kobondela. Belemi banda kobondela. Banda koloba ete molimo mosantu. Yaka kosekusa vie de prière na nga. Molimo mosantu. Yaka kozongisa vie de prière na ndako na nga. Belemi bondela. Loba ete nkolo. Soko zoloba na nga na tila na résurrection. Oyebi le pourquoi. Oui, na reconnaître. Premier amour na nga. Esila. Nazalaka mobali ya mabondeli. Nazalaka mwasi ya mabondeli. Mais lelo na koma kilo. Yango na sengi. Molimo mosantu. Yako sekusa vie de prière na nga. Yako sekusa vie de prière na ndako na nga. Yako zongisa vie de prière na famille na nga. Yako zongisa vie de prière na foyer na nga. Bondela ndeko na nga. Bondela. Maloba oyo. Eye pona tia na yo. Eye pona tia na nga. Eye pona tia na biso. Beneme tozalaka bato veye tozangaka te. Tozalaki bato ba retraite tozangaka te. Tozalaki bato tozokende bipai na bipai kote évangélisation. Beneme tosalaka ngo lisusu te. Tozalaka bato yo moko yebo bongisaka na herboye. Ozo bondela pona basai na nzambe ya monde entier. Ozo bondela pona ba veuve pona ba orphelin. Tozo bondela pona bato na ba prison na ba hôpitaux. Tosalaka ngo lisusu te. Vie de prière elala. Nango bien aimé. Tosenga ete molimo mosantu. Aya kosekusa ba vie de prière na biso. Aya kosekusa ba vie de prière na biso. Apesa biso tuso makasi. Apesa biso makasi. Tozongela ba vie de prière na biso. Bien-aimé bondela. Ozo bondela Pierre. Yo moko ozo talo luete te. Ya solo na koma kilo. Na makambo na nzambe. Na kokakata ko bondela 5 minutes te. Na kokakata ko bondela 10 minutes te. Na kokakata ko bondela kutu 1 heure kutu na koma kate. Otali bien aimé le but est normal te. Cher est vraiment faible ya solo. Mais esprit nanga est bien disposé. Si ko ngai fona domino ezali cher nanga. Yango nazo senga. Molimo mosantu. Yako pesanga makasi. Yako longola bolembu katikati nanga. Yako tia ordre kati na vie nanga. Bien aimé bondela. Ozo bondela bien. Na Afrique, na Europe, na Asie, na Amérique, na Océanie. Et loko moko te kabola biso. Yako yeba na koza na présence en Nzambe. Ezate ko bonne santé. Ezate ko libala. Ezate ko musala, ezate ko mabota, ezate ko voyage, te bien aimé nanga, ezate ko bozui, nango bien aimé tozo bondela, ozo bondela bien ndeko nanga, bondela, to ebana ko bandela, ezali ete ko zongisa lisusu vie de prière na biso, tala sima bien aimé nanga, talo linge tozali ko sela nzambe, nango ane oyo, to sele sukoleka, to koma ba aigle, to mata na dimension likolo, nango tozo bondele pa na yo, molimo mosantu, molimo na nzambe, yako sekusa ba vie de prière na biso, yako sekusa bisika naza faible, molimo mosantu yako pesa nga makasi, na ngai moko nazo kokate, yango na yeko senga lisungi epai na yo, molimo mosantu, sala kati na nga, zongisela nga premier amour, oh bien aimé na nga, maloba na nzambe, tomoni ndenge elobi, parole eke ko délivrer, moto azalaki na kati na libulu, abimi akomi guéri, parole, ndama lobi na Ezekiel alobi, prophétiser, na ba osman desséché oyo, osman desséché yokaki parole, ekendaki kozwa, mikuwa, misuni eskoti, misisi ekoti, po sezongi, yope na nga elongo, lelo, toyeba ko prophétiser, na oyo ezali ba vie de prière na biso, oyo ekufaki, bien aimé loba, parole oyo, maloba oyo ezali créatrice, eyeba lisusu na ko recréer, oyo esala ete vie de prière na biso ezonga, bondela ndeko na nga,
ozobondela bien banda koprophétiser loba vie de prière na nga oui olalaki pongi ntango molai sikoyo nazoloba ozoyoka maloba na nkolo ale ressuscite toi epai yo ozali zwa vie yaka kati na vie na nga premier amour oyo nazalaki swafe na makambo na nzambe ezonga lelo mene metia yango na temps présent loba vie de prière na nga ezonga koleka kutu ndenge nazalaki na ba 1900 koleka ndenge nazalaki kosambela na ba 2000 koleka ndenge bandeko kosambela na ba 2010 koleka ndenge bandeko kosambela na ba 2020 nalingi ete na mokolo na lelo dimension wana emata nakoma aigle na makambo na nzambe cher yoka napesi yo mitindo o faiblesse nyonso oyelaka ngai ya butu mpe ya moi natindeli yango moto yango nazosenga ete esprit na nga edominaka toujours cher na nga nazalaka toujours mobala mabondeli mwasa mabondeli ozobondela bien elenge ebondela ozalaki wana na evangelisation yo wana na bawenze yo wana na babalabala na bametro yo wana ozoteya olemba mpona nini oyo bien-aimé na nga bondela na Galate 5 na 7 na 8 bazoyoba na biso yo moto ozali kotambola mbangu eloko nini esali otelemi mpona nini bien-aimé na nga to bato koteya sango malamu tokoteya verité yango tozosenga molimo mosantu pesa biso makasi zongisela biso premier amour ozobondela bien bien-aimé na nga tozala toujours mibala mabondeli basi ya mabondeli banda kopesa nzambe alola merci loba merci Seigneur po ete ozongiseli nga vie de prière na nga bien-aimé loba ndenge wana po ete ozongiseli nga vie de prière na nga merci Seigneur na maloba oke koressuscite vie de prière na nga esika bakundaki yango po ete nga nabondelaka te esika batiaki yango na se na libanga na se na ebale oke kobimisa yango esika bakundaki yango batiaki yango na libulu oke kobimisa yango esika batiaki yango na cimetière oke kobimisa yango esika bakundaki vie de prière na nga batiaki yango na nzungu ya famille yo longoli libanga yo longoli mofinuku vie de prière na nga ebimi yango napesi yo merci nzambe alola merci Seigneur po ete ozongiseli nga amour ya kosalela yo amour ya kobondela na kombo na Yesu oyo azali Seigneur mpe sauver ya bomoi na biso oyo abengami la résurrection du troisième jour nde nayebi na koloba amen. Bien-aimé nanga partager message et comme la peine de komususu tant yeba koyoka ngabi oui asolo ngape na lemba nazaka pena mobali ya mabondeli na alaka mwasa mabondeli nazaka elenge ya mabondeli mais na koma kilo bepona nini ako comprendre ete vie de prière na ye ekundamaki pe Yesu Masiya asekwisi yango akopambola yo akopambola nga ebongo siko ye moko le lion de la tribu de Juda Sabaoth mobundu molongi tanga moni tozosala musala na ye tozopanja sango na 5 continent akozanga te kosala biso bolamu tika bonheur na grâce na crainte ya nzambe pe Yesu Masiya aressuscite nyonso ekofaki na bavi na biso na kombo na Yesu nde nalobi bye bye.